Bisonio soto baby. Lelo mutabanga na susu mutu azate. Tout le monde insulte tout le monde sur internet. Boy ya mutu aza capable afinga patron. Pourquoi lelo ba polémique à lelo? Pourquoi Ero Kozala loyauté? Pourquoi Ero Soukate na niveau de ma profession? Dans l'autre temps, on a besoin de téléphone Android. Donc, moi, on a la facilité à tout molaboyer, non seulement à mon nene bana basi, bazo l'acceptation ba face na bango na ba réseaux sociaux, mais à mon appel nenge ba ofinga papa na bango. Mbote bandeko balandi cher internaute bandeko yo bolingaka espérons Kasongo officiel chaîne YouTube Nabino chaîne yo yera na ba conseil to pesa ba conseil to solo la Nabino longo to alaka ni na gauche ni na droite to yaka juste ko solo la Nabino mambi o ezali ko sale mape mai to ezali ko mona malamu te to lobaka to pesa rapé makanisi Mabiso. Alors, moi, c'est tonton Espérant Kasongo, autrement dit, moi, Namaele. Merci na bandeko noso bozo tala biso. Merci na bandeko boza ko s'abonner. Merci pe na bandeko bozo sala biso ba remarque, ba suggestion. Bino pe ba boa ko proposer biso ba thématique. Merci beaucoup. Zamba Pambola bina mon abino et merci à mon réalisateur toujours là, Jacques Kanangila, le plus et le très intelligent, toujours derrière la caméra pour que vous Zwabiso partout dans le monde entier. Alors, je crois 15 minutes peraka je suis très choqué, mais il faut la lobayango. Nazoye bate internet oyo et salelo ya ba congolais en général pe ba kinois en particulier. Na ebité soki même mundele moto ya sala internet soki vraiment amoni ndenge biso tozo salela yango et que soki pa yo ka lingala azora na makambo biso tozo loba nasi ba congolais ba sala sur internet ta okangango pour la limiter mo bena ko loba non na sala internet pour kende boy ata sur ko tsaka mbongo ngala komi komi lobela nyonso to momona lelo na réseaux sociaux ezaka po ba réseau angozo futa bato ezaka po YouTube futaka TikTok futaka nini so futaka Instagram pe futaka Instagram futaka non qui peut Facebook on dirait zo futa déjà. Je ne suis pas vraiment fort dans ça. Mon réalisateur est très fort, c'est lui qui me guide toujours dans certaines choses. Au moni réseaux sociaux yo et c'est ici tout respect. Non seulement elle a ici vrai comportement na biso, mais ici tout respect. Respect est insulté. Il n'y a plus de respect. Réseaux sociaux on ba congolais ba ko salela. Na ndimite ya ngaba bindele ba salela. Na ndimite. On dirait biso tout ça wa biso moko. Degré batu ba komi ba impoli na réseaux sociaux. Mon Dieu. Aujourd'hui, tout le monde insulte tout le monde. Tout le monde peut tutoyer tout le monde. Tout le monde peut cracher sur tout le monde. Tout le monde peut raconter des bobards sur tout le monde. Tout le monde peut raconter des bêtises sur tout le monde. Pourquoi? Parce que tout le monde a un téléphone Android. Tout le monde a la facilité. Il y a au formula YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Respect et Sili. Respect Sili. Respect.
bandeko na ngai. Quelque part toza ko bosana ke toza ba bantu. Et que biso en tant que bantu respect ya mikolo ezali obligatoire. Biso nayebi ke na bino bozotala ngai bato ya génération na ngai to bato ya génération elekinga biso lorsqu'on grandissait papa ya muninga aza papa na yo. Ça veut dire so osali mbeba papa muninga ko gifler yo okoloba ni o soki mpe omeki okende kofunda pa na bino ke papa ba Jacques abeti nga papa na bino abeti yo lisusu. Maman ya baninga aza maman ya boti yo. Ça veut dire akoloba na yo espérant que ne osombela nga biloko na telle place okepe rapide ozongi. C'est comme ça que nous on a grandi. Et à notre époque, on n'avait pas encore Facebook, on n'avait pas encore WhatsApp, on n'avait pas tous ces différents réseaux sociaux que nous avons aujourd'hui. On n'avait pas non plus l'Internet. Peut-être Internet est déjà, mais tout ça, on a accès à l'outil. Biso tokoli, soki oke kotala muninga, dès que bokomi 17h, tu dois rentrer vite chez toi à la maison. Soki elle qui tokomi 18h, tout au plus 19h ozongite. Ba parents ya muningo kende kotala, bango nde ba kosimbo na loboko, ba ye kozongisa yo pa na bino, ba expliquer papa e, soko moni espérant umeli azalaki pa na biso. Ah, merci papa nde bozongisi, tala ba valeur biso to koli nango. Mais avènement ya internet biso nyonso to baby. Biso nyonso to baby. Avènement internet, oh, bizaleli autre manière parce que moni à l'époque environnement wana. Le quoi l'internet ezalaki te. L'environnement n'était pas propice pour nous permettre d'étaler nos bêtises et notre impolitesse. Et aujourd'hui, l'Internet et les réseaux sociaux nous ont amené ce bel environnement nous permettant d'étaler notre impolitesse et notre bêtise. Tout le monde insulte tout le monde sur Internet. Tout le monde insulte tout le monde. Même dans le patrimoine nabiso ya mboka, au baza ba patrimoine nabiso, tout le monde a fait donc mouton qui peut athée, donc on appelle ça tabou la rasa. Beta masasi sans contrôle. Na ba civil, na nani boma batunyoso. Ce n'est qu'à Kinshasa, je ne sais pas, à moins que je ne sois pas informé. Le lobo la biso zomona boy ya mutu. Aza capable afin un patron. Et on va battre na internet, à sans problème. À sans problème. Et là, tu mususu, otali mouton finga, otali yepe mouton finga mutu. Tu te poses la question, bon, oba finga. Yende patron aboya ko futa ye ngozo fina ye o azo fina mwana musala côté musupe ozo comprendre répéter au moni pe mutu mo pena ko atanga intellectuel, il te parle un bon français a ça ba corps na bien et les verbes sont bien conjugués dans des phrases, mais oyoki ma fine nazo bimisa na munoko, tu te poses la question, est-ce que muto penza aza normal? Mais il te dit gradué, il te dit licencié, il te dit il a fait telle formation, il te dit il est dans telle formation. Et moi personnellement, ce qui me choque aujourd'hui, regardez comment l'internet nous a divisés. Regardez plutôt comment les réseaux sociaux nous ont divisés. Bao ba komi batwa oyo, bao baza batwa oyo, na boité. Polémique est salama nango. Polémique est salama. Et polémique on est fait la polémique moko loyal. Polémique wana ezala na cadre ya musala. Parce que dans la profession, on est adversaire mais on n'est pas ennemi.
toi ali benimité toi ali juste ba anniversaire et ba anniversaire en tous ali par rapport à ba profession na biso yo betaka bale na vita ya betaka bale na renaissance bata renaissance balobi ah te yeso na biso yo abetaka makasi koleka wa ya renaissance ya renaissance balobi oya biso abetaka makasi koleka ya bango ah concurrence loyale polémique loyale. Je donne un exemple simple na mboka oyo tomonaka polémique ya Jibela Wera polémique ya danger ya grave mais esukaka na musique bata maison mère balobi Wera leki Jibe bata BCBG balobi nini Jibe leki Wera mais c'était dans le contexte musical ça n'a jamais débordé. Les gens ont commentaire na réseaux sociaux ba commentaire balobi à tout bordir donc si on va à tout bordir c'est vraiment manquer respect grave voilà tout bordir bandeko na ngai pourquoi lelo ba polémique lelo pourquoi eko kozala loyauté pourquoi eko kosuka te na niveau ya ba profession omona ba musicien bazobunda bazoswana pourquoi esuki na musique te pourquoi faut bokotisa na basi ya batu na bana ya batu elelo kofinga eza susu te bato bakomarche sur mote moto akofinga dis-moi ozofinga tel musicien est-ce que ozooblige ofinga mwasi na ye est-ce que ozooblige ofinga bana na ye est-ce que ozooblige ofinga na tata na mama aboti ye si tu veux parler parle fais tes analyses mais sala yango na ndenge longo bani suka et des limites mais lelo kofinga ezokipe te et non seulement ezokipe te ozomona les gens sont tellement audacieux bazokotisa même na bakonzi ya mboka na kati comment tokovanda bomoni mutu mona interne azoloba aza na polémique ya bamusicien après azoloba o mokonzi ya mboka nasengi okota makambo oyo mais je ne sais pas en tout cas bon je ne vais pas aller à l'extrême mais je ne comprends absolument rien nalobi hein bato ebele basala bapolémique awa est ce que bafingana elelo ozomona pardon kofingana wana eyaka pa bamusicien te na bato ya théâtre c'est la même chose naboyi nanga kotanga parce que naboyi nalingaka polémique te eza na bamusicien eza na bato ya théâtre eza ntina bapasteur tokotisi na bato oyo bazomérite te baza na polémique nga nazotuna ndenge ekomi ya et puis c'est choquant même vous les artistes que ça soit artiste et comédien que ça soit artiste et musicien que ça soit le pasteur est-ce que vous-même vous trouvez ça normal que oza pena na batu oyo chawana ofutaka mbongo po bakenda kofinga kingandi po oza na batu oyo chawana po baka kofinga kingandi est-ce que vous trouvez ça normal étant des responsables étant des parents lorsque nous sommes en train de faire ça qu'est-ce que nous sommes en train d'enseigner à nos enfants totangisa bango nini dans l'entretemps mwana na biso bana ba téléphone Android donc moi on a la facilité à tombola boye non seulement amona ndenge bana basi bazolakisa biso ba face na bango na ba réseaux sociaux mais amona pe ndenge baofinga papa na bango amoni ndenge bazofinga mama na bango amoni pe ndenge ye kutu asalaka théâtre te amisien te bafingi pe na ye on est où là nyonso mpona nini YouTube afutaka Facebook afutaka Instagram afutaka TikTok afutaka bato bakomena bango impoli batala bango pour que bakotisa ba vue bazwa mbongo mais c'est triste pourquoi parce que nous sommes en train de détruire nos propres valeurs et tant que détruire ma valeur mboka et otambola bien te omoni un adage dit un peuple sans culture c'est un peuple mort. Et lorsqu'on parle de la culture, nous en étant bantou, on parle aussi du respect, non seulement de soi, mais du respect des autres aussi.
Je le vois mal à l'époque, surtout Kolaki. Na finga papa, mutumusou na obana ndenge nini. Non seulement Kofinga, vous imaginez que Kofinga ne comité, bakena ko filmer ndaku ya bande wana place à coller là. Pour ba filmer bien. Na moni muso azolo ba, tokele même pas na bango ba na WCT, mais so ba na WCT problème ezanini. Est-ce que vous filmer na pona WC na bango? Vous discuter par rapport à Misala Nabino. Pourquoi pas débat et cause là dans le bagage de émission sur la lobby na linga ba avocat pour so ba avocat ba zo soana ba avocat ba soana na ba cahier na ba article na ba papier. Oui, bon, je ne sais pas mon collègue s'il a étudié où, mais moi je sais que le razo le barnez à la boyna boy, je ne connais pas vraiment les termes, il y a ba avocat ba juriste, mais ba yebi n'enge ba soana la ba procès. Mais je sens dire que soit dans mon ya propre et qui toque. Débat d'intellectuel. Débat de Batomaïli. Eh bien, la monde a bien analyste. Beaucoup de gens ont un analyste. Mais est-ce qu'on ne peut pas le faire sans insulte? Au moins, on a fait un bon atiki moi nandaku. Atiki pe moi si nandaku. Mais on a fait un moi si à Moutumususu. Moutumususu n'a pas tonton espérantika. Polémique dans le monde de la fezala, dans le monde de la culture, dans le monde de la politique, partout faut polémique ezala. Il y a un monde de ça là on vivre. Oui, tout le monde polémique qu'on confondre tes polémiques et insulte. Polémique c'est autre chose, insulte aussi en est une autre. Je crois que tu vas continuer au loba. Bateau est réguler le secteur wana. Je pense, entre autres, ministère de la communication et médias, et puis c'est ça que je crois. Il faut essayer de réguler, ça devient de trop. Et combien mon thème ma bé, combien encore, ça déborde. On appelle ça un exemple, il y a JB Nawera. Ça la polémique grave. Mais les lots, frère, depuis là. Mais polémique, c'est dans le monde de la musique. Pour gagner peu vie na-bas. Mais est-ce que l'autre ko sala pe bongo te? Na place comme ya ko finga na ya solo ya grave et comme ya ko kanana ya ko bundela nzela pe ya ko kangisana. Na eka ko sola la mwa moke. Ko la makambo to ko mona ozo tambola malamu te. Et yo moto ozo occasion ko tala biso la biso, abonne-toi et cliquez la notification. Ici, c'est une chaîne sans polémique, c'est une chaîne où nous réfléchissons au et non Topanza. Merci beaucoup Jacques Anangila. Merci, bienvenue dans les États-Unis, les rossignons de la presse. Merci la princesse Charlie Chamouna depuis Suisse. Merci na maréchal Souvé Liesa depuis Dallas. Zamba Monayo à Pambolayo. Et merci Nabino Sobolingara Tonto Espérant Kasongo. N'oubliez pas de vous abonner et de partager l'émission. Que Dieu vous bénisse. Allez, tout le monde est